L'histoire des journaux de Kina TV, la championne. Kolala nzalele kaki, et pas la biso. Kokufa nzalele kaki tellement que na simba qui s'y mbongo na aja 15 ans. Passe ya kolala banzala, ba 2 à 3 jours. Moto pelaka te mbabola mama pelisaka te. Bokomaka kolia et pas ba voisin likolo. Passe les kaki tellement choix ezala ki te. Suivez l'histoire des jours. Suivez. Bonjour, ça dépend l'heure à laquelle vous allez suivre la vôtre, la championne, notre m'a dit, Dikina donné Kandono tete la thème Fumbe en direct de la Suède. Gros coucou na babone nyo soit Dikina TV partout dans le monde ici, Bozali et je dis bienvenue là-bas. Nouveaux abonnés, sentez-vous à l'aise. Ici, c'est la famille, on parle de tout et de rien, sans oublier les sponsors officiels de Kina TV, mon vieux Benz, la moto 4x4, double pression, ya Suède. Et un grand merci, na bana membre ya de Kina TV, ba bandimi kotia singana kengo pona ko soutenir la championne financièrement, boza ebele ici ka bozali bil mo boyebi, bomiyebi nzambe na lola ebala ko pambola bino. Bandeko, témoignage outil, et pas ndeko papa, ndeko frère. Alors, la championne na simba qui s'y bon à âge 15 ans. Oebi, makamususu, atana ko betolo li solo moroye ba pasi na ngai te. Na woti na famille moko ya pasi. Famille moko oyo, tozala ki na makoki te. La championne ngana yebi kolala nzala. Pendant des jours, na yebi ndenge zalaka mutalia atonda te. Na yebi ndenge zalaka ke bolamuki na tongo position ezate. Bo yebi te soki bokolia ou bien bokolia te la championne. Est-ce qu'attendez ko foute la maman zalaki na bitidi ya kotinda ka bana na biso et pas ba locataire ba leke bazalaki moins âgé par rapport na ngai. Kotinda ba kenda ko sakana na bisika oyo. Maman ndeko yeba ke kuna mo eloko ko ya ko sangati. Donc c'était une pauvreté extrême. Pauvreté moko za na likanicité la championne. Ozo lala libumezo ta boy. Ozo mela mai menzale esilate. Ndeko papa lobi, obi ba manga mi besio ba manga none komelite. Wokende ko buka. Leo sipo batu ba lobate. Ba mangwe kwe ya kawane ya mibeso ya mikiyo nane kumela te la championna. Bozo angola mso busali poto boche mungu abolie. Ozana likanicité, pauvreté moko extrême. Tu n'as pas l'idée. Et c'est là qui n'a ya moko. Bande ko futela peka na lopango tande ko futela bango na ndaka munene biso na mwa ba next ya miki mitizala kiwana azalaki na dépôt masanga la championne azalaki na dépôt masanga yo moko yebi na Kishasa na biso soki boza ba bola donc bana na bino ba kokoma bana bitinda il faut sala mwa msala po ba peso mo eloko ba roya basi basokola mwa basani ba bloko moka ndenge na batindi wenze donc boza lokola donc bana ya mawa. Ce qui a relié au monde, c'est bon classe botang. Et sa classe à l'éloté. Oyo, ni enseignement comme gratuit. Non. Yaya wana wazaki na dépôt, la championne. Je te dis tellement, na ope soka exemple, ya nzalo na zalara nango, ke, yaya za na dépôt, au monde ba milangi, ya ba fanta, ya ba coca, ya ba nini, ya ba prémisse, alobi ya ba castel, moi ba déchet mike bato batika la championne na bande ko kongolango ozomela omeli mulango ozongisi na kazi omeli mulango ozongisi na kazi donc na ko sala bongo avec 10 casiers juste quand pose le pour na libumu na so pese explication pour comprendre pauvreté niveau ya passe niveau ya nzala et là j'avais tant makambane banda ki la championne ba 12 ans ba 13 ans
to comme ko kangamana yaya wana mais ndika ezala na quartier ezala ba mama wanda ko teka mapa na kwa nso abike yo ke bana muto zo kangamane wana mbongo neza ka ya mistake mbongo neza ka malonga te makamna sala wana ezala ka ya malonga penza te bisa to saba mama mapa to bimaka na tongo to kota kale msusu na poko penza ya poko ya babutu ba 22h 20h même 20h passé boko kende ko tinda mwana ngana teka ka secret na ndako boko tinda mwana ake noko somba kazi ya secret oka kazi sili mais bino bozana coin boko tika la ko mona te sika mutuka masange ye ko livrer ba kazi ne zala bo mona te mais na tongo fongoli akomi na ba kazi ya koka ya fanta nyoso ko nyoka ezali to kome ko loba loba to kome ko surveiller mouvement na ye. Donc makambane ko sala banda osala malamu te keba mwana la championna batumso ba mona kana musika me biso ndeka peut-être nzala te meliki yaya wana vie wana aiso na bipeti soko lingo za neti ngai ezana ngo jemuki ngai moko na contrôler nga mona sungo donc okoma penda prêtre donc bat ba respecter obanda ko lia abila championna talaka mwana muki mbongo sana ngo nini via zotu na ngaso uzuni mbongo sana ngo nini na lobi na omela vitalo na kolia execteur na kolia soso lozo mona ezate ke mbongo pona bimana basi ou bentena somba lopango te juste ka pona lia na tonda o ezali rêve mwana nyosto na lia kaka na tonda bandeko na ebisi via na sekinga lo beza problème te c'est ka pona kolia ko tonda na ko sunga yo la championna viona sunganga to kenda te na depo na ye papa moko boye abike te eza na papa moko aya ko sailanga ba makambo mende to olu baboya zumi na mboka na bango ahuta bandunda ko ya donc soka ye petit ko banga te wana zo kende déjà ba 14 ans déjà passé donc na okula na nzala na ngai na zo kola na lokoso na zo kola donc la championna ndika bato basali musaka ko basali musaka mamako awoye sabino ke tebo ke ndoza musaka ya bandiko baboki na fule et pas moment tel bosani boteta bolia mama zo yebisa bino ndenge wana la championne o kendela musuna machine na fufu ko kende ko sala net babenga ngoni ko kende ko sunga o kende ko sunga pona nini o lokota mo ba fufu wana o ekoya ka ko yara ngozo mona fufu na masango ba nike sika moko donc o mona fufu moko mwindo netela mba mwindo mais bolia la championna vie wana aya na depo na babutu via lobi lelo olala apeti alala wana donc ezalaka eloko moko simple eloko moko simple mwana oza na posa mbongo na na posa mbongo posa na ngoni na lobi te naliaka na tondaka fami na nga pe liaka etondaka papa ana seki abiza problème te isage moki alla kisingai ba formule fona sala bandeko na za internet na kolo ba formule wana te po ezana muntu mususu okende ko sala ngo eza mabe makasi alla kisi mona na biso ya 14 ans passé 15 ans formule wana pona ko sala mwana sali na lisungia ya wana akoma ko sala incantation wapi na dépôt ya vie. La championna nazalaki tellement mwana mkeke mbongo yo waneza ko bima na ba air moko précis mbongo soki yenga na osala ka ndenge nganga yebisaki nga la championne abir wana mbongo makasi il faut benda ngo kaka ya solo batu na solo ka ba mona ke toala batu avant yo moko to mona ozumi mona muta pasi ozumi mona muta pasi mais yazo mona kete nzamba ta iloko mokati na yo la championne na ko sala incantation mbongo na ngako to ngai moko ebimi ngate mto osimbango yaya wana ndazo gérer yango yenda opianga mbongo okimi mbango yepesa apesi okopesa na ndako balambi kaka ndenge wana ekoma ki ti la championne na sacrifice nani na pesa ki papa abiso na pesa ki papa abiso ezate kende gozo kanisa te mwana muke zoba
na koma eloko nazo se rappeler na koma komba papa na ngai papa na biso na ndai ko kende ko lukela biso mama ndai ko sala te aluka ka te eloko mota kanga ka maboko soki papa ye na chasser bolie na yebi pe te eloko nini papa na ngai ndai ko sala mais je suis sûr soka za l'instantané te seka za ki boy quelque part soka ye na mwa biloko moka mutele mso ba leki ya mutende ba lie bino bo ulala nzala ba bota biso seti la championne na koma komba papa na liste na papier moko bapisa ngai na komi après précisément 2 semaines papa na msakufa nde vie après matanga makamnyo soto o yende penza abimi na ndenga zo bima neti ke ye azo sunga libota kwa wana mama msaso senga ba merci ya yentel nzamba pambola yo ndengo yiko kunda papa na bino la chama na nzoke za mbongo na nga moko lokwa na za mwana muke tala ka bisika bozo fando zo mwana neti ke se ba moninga na mbongo ebele bongo mabe yenda zo jeringa mazo bima neti yenda zo sunga libota et pourtant na mbongo na ngai et pourtant na mbongo na nga la championne et suka ka wana te. Car on a commis na 17 ans la championne na ko pesa mama na biso na sacrifier mama na ngai wana siko na yebaki na komi kombo na papa ka ndenge papa no bagi po grand wana vie wana ibsenga ke yendo bomi papa na bino tango ba ko senga biki non il faut senga soko sengi te il faut pesa soko yo pesa te mo kufa sala ka ndo pesa ki papa na bino la championne j'étais déjà conscient que non ngande na pesa papa na biso soko papa na biso liwana ye amona e pasité ya mama siko amona e pasité tala ka mama mama ni mama bandeko tala ka mama aole la pasi lelo maladi lobi boye simbai lukika e bakata banzolo koe atia mutu na kantina mai eloko te na bitete na lengi mama na nga kokufa te la championne j'avais même pas 18 ans na oyebisa ba pasteur ba ondi mate makam na olo na bi oui na zaka na kisi ya mbongo tala boy malgré vient na bi petit yo soko panzali kokufa soko pandi seko kokufa mais comment na douleur ya mama na nga ndoko ko supporter te comment na douleur parce ya mama na nga souffrance na ndoko ko supporter te j'étais obligé que ndoyebisa ba pasteur ba bonde la pona mama so ba bonde lité mama kokufa lokola papa ozo confesser me ba ondi moti pozala ki mwana mukie la championne nzambe na mawana ye amona ki innocence na ngai j'étais qu'un enfant na linga ki te na koma na basi na sala nini te na lia kaka na tonda la championne mama na nga bika babonde la pona ngai leo na oloba na eko kangama awa na Turquie na ko somba biloko na ngai na confinement de kanyi ngai c'est vrai nzamba pambola nga na ndenge na ye eloko na lukaka na vi na kanaka na vi na bingana obala mwasa fainéante te mwasa tozo takata kitoko ndeni soko yebi ko luka mbongo te leo na ko kufa bana nga ba yokota bonganga à cause ya souffrance na bala mwasa azali combattante monene na bala mwasa azali combattante monene mama nezose oyebi isoleza ya mobali no témoignage ya mobali na yo donc mobali na yo il est fier de toi. Oui, penda ko luka oui ko palu kutatnde ye mokalobi donc iloko ya lobaki ya ngwana ye mukula ko balaka ko pona moi sa goigoite ce qui maman na bango akenda ki atako sala kiboy akenda ki atako sokola kabila mande ba maman misusu banda ko sala à l'époque tuninga ki nalingi na komisika wana te mais maman zala ki tongo etani abandi ko panza bana yoko kende na porte wana donc na bana na ye moko babenga batinda wenje yako sokola basani yako kendo tika bana tel école donc ye ebanda ko sala écoute lokote essentiel ka bana bakende basani bazo loka kolia wale za ki fainéantisme ce qui nzambe na maana ete lelo angara na bomo ete mais nzamba sala nini asepeli sali bota na ngai yango na ko pesa témoignage na simba kisa mbongo na age oyo il fallait pas cause ya nzala la championne pasi na Kongo ezo salisa bato makambo ebele yango soki nzamba pamboli yo to banga aka banduki to moni mwana moko azolela nzala fazer asengi osunga parce que ce n'est pas facile ngai na yebi eza nini kolala na nzala bandeko la lobi nyonso nzambe bana kosunga diki na love ozana posa mobali posa mwasi benga awa makambo esali lelo live eza na 20h30 ndeko moi sa pesi témoignage à lobi libota nange boyanga po nazala na sida yoka témoignage ndeko moi si bye